kimba mkiangani. Yango tozongisi matondo na mawapi kolibola sikati na biso. Na bolingo na yo obombi biso nyonso pe okomisi biso na mokolo ya lelo ya yenga. Solo poso mbato salaki mingi esepelisaki yo te. Tomonaki, toyokaki, tolobaki, tokanisaki, tosimbaki, tosalaki mingi oyo ezalaki na bonzambe na yo te. Mena mawa na yo papa simo kimba mkiangani opesi biso makasi oyo epesi biso susu pema oyo ekomisi biso susu na mokolo ya lelo ya yenga. Yango tozongisi matondo epai na yo. Biso bana na yo toyeba sani ya pamba. Elongo moko te na kati na sani na biso ya bomoi. Pe ya molimo papa. Tosengi na yo okwa koliesa biso na mokolo ya lelo bilei na yo. Okokisa biso po ete biso bana na yo tozali ya kokoka te. Papa na biso atelemi liboso ya kopesa biso oyo tokozwa mokolo ya lelo. Tosengi na yo papa simo kimba mkiangani opesa ye makasi opesa ye nyonso oyo akopesa biso na mokolo ya lelo. Nzambe na biso ni tokoki koloba baparosi na yo efungwamaki banda ntongo yo opesaki bango oyo ekokaki na mokolo ya lelo. Biso nde kobanda na biso yango oyo. Tosengi na yo papa simo kimba mkiangani oya kozala kati na biso. Nyonso ekoleka awa ezala ya yo me ezala ya mongunya satana te. Kokota na biso topesi yango na maboko na yo. Nyonso ekosalama a programme na maboko na yo. Kobima na biso pe tosengi ekokwa kozala na maboko na yo. Kimia tosengi ezala na esika oyo banda na ngonga oyo tina bangonga nyonso etikali na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana molimo santo na biso ekusani totala ba portable totala libraire ou totala ba portable. Tout le monde a la chose, le temps dans les psaumes 48-15, chapitre 48, verset 15. Étangélez les boyaux. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. La commande de Tamana Moussan, pour le Kinabatura Yanzemi. Mesmo Namo
nayebi na Nzambe ndaki yo mabe zongisanga mboka ya nkembo nasepela nafuka milongi bikeko limisanga likolo wanga ililike byombi lokobyase limisanga likolo wanga nafuka milongi bikeko limisanga likolo wanga ililike byombi lokobyase limisanga likolo wanga Nzambe wanga likolo wanga yokelanga ikabikae nayebi na Nzambe ndaki yo mabe zongisanga mboka ya nkembo nasepela Nzambe wanga likolo wanga yokelanga ikabikae nayebi na Nzambe ndaki yo mabe zongisanga mboka ya nkembo nasepela nafuka milongi bikeko limisanga likolo wanga bililiki byombi lokodase limisanga likolo wanga nafuka milongi bikeko limisanga likolo wanga bililiki byombi lokodase limisanga likolo wanga Nzambe wanga likolo wanga yokelanga ikabikae nayebi na Nzambe ndaki yo mabe zongisanga mboka ya nkembo nasepela Nzambe wanga likolo wanga yokelanga ikabikae nayebi na Nzambe ndaki yo mabe zongisanga mboka ya nkembo nasepela
les animaux de sang. Exode 20, 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne les profaneras point devant elles, et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne feras point, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi des jours de repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Pour qui n'a des implications.
Nzambe alikokokisa mokano yo ndeko nanga nikakopamba elemo. Yo ndeko nanga nikakopamba elemo. Oyo sili kwende osilikoti kama bea solo wete kono Nzambe alikokokisa mokano kasi alingi yo sepela. Yo ndeko nanga nikakopamba elemo. Oyo sili kwende osilikoti kama bea solo wete kono Nzambe alikokokisa mokano kasi alingi yo sepela. Ndakala ozalaki mabe ozilelo bisengo ya mokili yango ezali na lifuti kanisa yo ndeko na ngai kanisa kasi emona molimo na tina na yo kanisa kasi yo ozali kosala mangolo yango ebongi ezala na lifuti kanisa yo ndeko na ngai kanisa kasi emona molimo na tina na yo kanisa kasi yo ozali kosala mangolo yango ebongi ezala na lifuti. Utakala ozalaki mabe ozilelo bisengo ja mokili yango ezali na lifuti kanisa yo ndeko na ngai kanisa kasi emona molimo na tina na yo kanisa kasi yo ozali kosala mangolo yango ebongi ezala na lifuti. Kanisa yo ndeko na ngai kanisa kasi emona molimo na tina na yo kanisa kasi yo ozali kosala mangolo yango ebongi ezala na lifuti. Utakala ozalaki mabe ozilelo bisengo ja mokili yango ezali na lifuti kanisa yo ndeko na ngai kanisa kasi emona molimo na tina na yo kanisa kasi yo ozali kosala mangolo yango ebongi ezala na lifuti. Kanisa yo ndeko na ngai kanisa kasi emona molimo na tina na yo kanisa kasi yo ozali kosala mangolo yango ebongi ezala na lifuti. Utakala ozalaki mabe ozilelo bisengo ja mokili yango ezali na lifuti kanisa yo ndeko na ngai kanisa kasi emona molimo na tina na yo kanisa kasi yo ozali kosala mangolo yango ebongi ezala na lifuti. Kimia na yo tokoseno pesa biso kimia na yo tokoseno pesa biso kimia na yo tokoseno
kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Tuzali kati na yo ekolo. Lobiko na biso ezalise na yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Tozali kati na yo ekolo. Lobiko na biso ezalise na yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Tozali kati na yo ekolo. Lobiko na biso ezalise na yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Tozali kati na yo ekolo. Lobiko na biso ezalise na yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo. Pesa biso kimia na yo ekolo. Wete tobomba misipa ina yo.
makambo oyo bosengaka mabongi na mokili. Bosenga na paki otinda biso jeune moko ya kopesa biso ntina na mbongo. Na batata bosengi papa révérend Lambert Makolimo ya kotinda biso na mbongo. Ba mama bosengi dirigeante ya Jésus ya kopesa biso na mbongo. Papa Simo Kimbangu Kiangani, Papa Simo Kimbangu Kiangani, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa ya Yambo tozongisi merci mingi. Papa te bolingo na yo ezali monene katikati na biso bana na yo. Papa ni na kosenga na ngonga oyo papa yo zangi koyeba. Lelo ezali mokolo oyo. Ngai mama na fuka mina se ezali mokolo basi kopona rapote na ko kosenga na tina ya mama. Papa na lelise pa ina yo. Papa Simo Kimbangu tozongisi merci mingi. Papa butu mobimba tolalaki papa toyoki mingi ya mabe, tomoni mingi ya mabe, tokanisi mingi ya mabe, totali, toniati, tolobi. Papa Simo Kimbangu Kiangani ya Yambo tosengi papa libisa biso. Tozali kaka se bana na yo na se na tango papa libisa biso papa kotika biso te. Ya mibale papa tozongisi merci mingi. Tozalaki lokola bawe kasepa na mawa na ope na bolingo na yo papa obeti moko na moko mbata to yesusu komona na mokolo malelo ya yenga na mokolo to komataka ngomba ya bule papa pona kosandola se kombo na yo papa tala biso bana oya blamini papa e bandeli ya program papa to benga kiyo zala na biso papa programi nyonso e bandeli pesuka. Papa Simo Kimbangu Kiangani tobengi yo oza na biso papa tokoloba nini pe tokosenga nini papa oyo ozangi koyeba papa tosengaka kimia tosengi kimia papa tosengi kimia yango papa na bongo tobeleli yo papa tikete bano asili koza na kasi na bopito na bapasa ndenge na ndenge papa tosenga papa yo loba liloba na yo tia loboko na yo ya nzambu na kati na mwana yo moko na moko esika nyonso pasi ezali papa toka kozwa kimia
katikati na banzoto na biso pe milimo na biso. Papa tokoloba nini pe tokosenga nini. Papa topesi nyonso se na maboko na yo. Papa topesi pe nkamba ya Yerusalemi papa se na maboko na yo. Papa lobi na biso ke oya komataka na kati na mbanja ya Yerusalemi te mbula ya mapamboli ekonokelaka ye te. Papa tolelisi epai na yo. Papa yoki na biso mawa. Papa pesaka biso posa tokomataka na kati na mbanja ya Yerusalemi. Tokozwaka mapamboli papa kobongisela kati na biso bana na yo. Papa tosengi kimia na kati na nkamba ya Yerusalemi mobimba. Tosengi na kimia na misala nyonso ezali kosalema na kati na mbanja ya Yerusalemi et surtout mise papa. Tosengi kimia na kati na Congo Brazzaville. Tosengi kimia na kati na Congo Angola papa mboka wana so misato papa ezali ya yo. Ya papa tosengi mboka wana so misato na papa ekozanga kimia. Tosengi kimia katikati na mokili mobimba. Papa o biso ko kati na mokili na sina to papa totie like mto kosila kosela biso ndenge lingiyo. Tosengi kimela kati na Afrique, tosengi kimela kati na Europe, tosengi kimela kati na Afrique Europe Amerika po Océanie papa. Topesi nyoso papa sina maboko na yo. Oyo biso to kokate papa totie likia yo mosungi yo mobateli papa. Tado kokoto zali kokota papa na mobu ya fête na biso ya le 24 décembre. Papa yo yebi na tina ete lobi na biso te bana jeteki ngai moko na biso sumokolo oyo bokomata te. Papa topesi nyonso na maboko na yo. Oyo bongisi biso na mokongo le 24 décembre papa tika to kokokisela biso na tina ya biso bana oyo ya jeteki. Papa kanisela biso kotika biso te. Kotala pe mabunga na biso te papa tolelika na sepai na yo. Papa yo te bongola biso papa. Mutu musako bongola biso azali te bobelese yo. Topesi nyonso oyo elingi yo katikati na mokili na se na ntango papa yango ekosalema. Papa posa ezali to bakosenga mingi kasi mayele na biso papa ezali kaka ya bomwana. Papa topesi tosengi kimia na kati na paroisse na biso ya Blanc Nili papa. Oyo elingi yo papa katikati na paroisse na ya Blanc Nili papa yango ekosalema. Oyo nyonso moyinisata na papa lokola moboka mo musika. Tosengi ngwana molio mosantu ekitaka ntango nyonso ekitaka libele kwa kofanda na kati na paroisse na biso ya Blanc Nili papa. Oyo elingi yo yango ekosalema. Tokosengela pe papa pesa mama pasteur na biso zali kotambusa biso papa. Pesa kaye papa makasi pesa ema nyonso esikozanga katikati na ye papa tala pe papa pasteur atemi liboso papa akolesa biso papa kotala mabunga na te papa tika te maye nyonso oya kokoteya biso na mokoma lelo patika tofunga matoi na biso tobomba tosalela ngo na lokola pe ye motango toko yo mama papa tobomba tosapota mokolo mwasuka papa tokozula mo litomba tikete na ngongoma eto sengi na maeto sengi te papa bongisela biso ndenge elingi bino na bolimo na bino basato tata mwana pe limo santo kosenga na ntango nyonso. Ningi papa basili kozongi samuli mpai na yo papa bauti mokili ya pasi journée à lelo topesa na maboko na yo nzambe na les 4 coins du monde plus particulièrement na Congo RDC pamba te toyebi na actualité kezali ba élection mais yo nzambe kimba mokianga liyo nde motoponaka moto moko te akoki kotambolisa nzambe kimba mokianga ni oyo elingi na mokili mobimba tika ete salema kamba Yerusalemi zwa lokumu pamba te yo yambi nzambe tata mwana molimo mosantu kumisama pamba te yo zali tempelo ya nzambe o kamba Yerusalemi tokumisi munene na yo musée tata simokimba mokiangani topesa na maboko na yo oyo elingi yo en temps et en heure ekosalema nzambe mutu moko te akoki kotambolisa nzambe zwa lokumu pekembo pamba tozali nzambe okomba tata mwana molimo mosantu.
koma tata mwana pelimo santo njaba bakisa lokele mufulu njabe atapaja na mwana kiangani njaba atapaja agenda kuntima bino misaka tapasi mokimbango kiangani iya liboso to remercier bino pambate bolingo na bino ezali monene epai na biso bana na bino tosengi merci pambate okomisi biso na mokolo ya lelo ya le 23 décembre 2018 mibale papa tosengi bolimbisi pambate tokosalaka mayebo oyo bino bokolingaka te toza bana mabe yango totie bilongi na biso na se mpo ete tokoka kotala bino te mpo ete mabe na biso nde eleki nde kolinga yango tosengi kolimbisi epai na bino papa na mokolo ya lelo ya le 23 décembre oyoki libondeli ya mwana oyoki libondeli ya mama nini tokoki kobakisa tozali kaka na kati na centenaire na yo papa diaki na kontima na mokolo ya lelo tosengi kaka epai na yo bapasi oyo mama alobi bapasi oyo mwana alobi tika ete papa diangenda okotia kimia kati na banzoto na biso kimia kati na milimo na biso ekimia na paroisse na biso ya blanc mille ekimia na radio télévision kibangisi na yo oyo ekokoma esika oyo tosengi kimia banda lelo tina suka molongo na komba tata mwana pelimo santo amen na komba tata mwana pelimo santo tozwi mokanda te mpona boyembani tokobenga tata selo tona mama selo badeka mpona kosala mosala wana
bino misato tata mwana mpe molimo santo. Papa tala bangana na nzambe batata solo bakotambola mpona kokongola mbongo. Mbongo oyo yo oliaka ngo te nzambe na biso misala na yo. Papa soki bana na yo baza na misala te ndenge nini bakotia loboko oyo te batia na sani. Pambola maboko etie oyo mpe batie te papa pambola po ete mikolo boya bakotia po ete bakotia na mosala esala mosala na yo. Pamba te soki mosala eza te mbongo mpe eza te moye mosala na yo etambola ezali te. Papa simaki mbango na 21 batunaki yo olobaki ete mbongo na ngai bato yango pambolaki biso bato to bana na yo po ete tokosala mosala na yo na kombo tata mwana molimo santo. Amen. Amen. Nakomba tata mwana molimo santo. Baye sima totamaki na psaume 48 15. Totamaki na psaume 48 15. Toleki na décalogue Exode 20 1 à 17. Sikoyo tokofungola so mokanda tata nzambe tokotanga na Apocalypse. Ko baza na Bible ya Lingala emonisili ya Yohane ya Kikongo nzai kuso wa Yohane. Etangeli ezali tobanda na ezali Apocalypse 21 1 à 4. Apocalypse 21 1 à 4. Ezali la dernière page de ngai nazala page 1251. Etangeli ezali bona koma tata mwana molimo santo. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Na komba tata mwana molimo santo. Towondo.
Nzambe tata mwana molimo santo okomi na ngonga oyo yo osala te tosololaka na yo oyo okabola kati ya bana na yo bato na bilembo ndenge na ndenge na mayele na ndenge na ndenge oyo kopesa bango ngai mpe kobosa na ngai te obombela ngai mpe oyo ya ngai kimia na tosengi ezala kati na biso okombo tata mwana molimo santo amen. Tokokende mbangu tema tobandi na retard totangaki na psaume 48 tozokaka verset moko 15 48 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternel et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Nakoma tata mwana molimo santo eza phrase moko moke eza nzembo na ntango ya kala bango bayembaka yango me biso tokuta yango ndenge wana banote ezali te yango nde totangaka yango eza kaka lokola banzembo oyo toyembaka soki oye nzembo ya sika bapesi yo kopi balakisi yango te to eza na note te ndenge bandeko na so afaki babetaka biso toyekola na bakorale balakisi yo banzembo bapesi kopi bayembi ndenge bainspire azwili yango mais soki bapesi yo bakopi note eza te musicien akobeta yango te ntango ayebi nzembo wana te mais soki aza na note akobeta yango parce que aza na note ezolakisa ye akobeta boye akomata place akokita to place akokita po banote ezali yango esalisaka bandeko na so bamusicien babeta banzembo nzembo elikoloba nini nzembo elikoloba nzambe oyo tolali akozala na biso kino suka maye nyonso ya koloba tolanda yo landi soki yo boyi kolanda wana ezali yo moko tolingi me tata nzambe alobi tolanda ye na ntango ya kala bamoïse bazalaki kotraite directement tata nzambe na maloba nzambe alobi sala boye ye asali boye papa koko na biso abraham nzambe alobi sala boye ye asali ndenge ye alobi batata na biso bamoni mpe bakoko na biso bamonaki papa Simon Kimbangu ya liputa oyo tobengi mesani kobenga liputa na 21 asololaki na bango alobaki na bango mpe oyo batosaki oyo mpe batosaki te bazalaki na ntango wana lisolo moko toyokaki na 21 papa Simon Kimbangu alinga katisa ebale alobi soki na yebi tobondela tokanga miso alobi me mutu moko kati na bango aboyokanga miso alobi so mbala ebale ye akani miso te ntango aloba ya misato baninga bakani miso base retrouve de l'autre côté ye lokola azali kotala atikalaki oyo eyelaki ye ezalika mpona ye moko nini nazwi chapitre oyo mpona kolakisa monene ya papa Simon Kimbangu lelo biso tozolanda papa Simon Kimbangu Kiangani papa Simon Kimbangu Kiangani ye nde tozoyebisa biso soki alobi oyo ya koloba yango nde tozokosala yo soki oboyi na yo kosala wana ezali yo moko tolingi ye alobi bana botonga bana bosala boye tozokosala oyo ye azokoloba papa nyange
ngenda tama kola ki azalaki na bato na ye ko banda papa Simon Kimbangu na 20 ans yebe azalaki na ba référence na azalaki ndenge na ozwa moko oya papa Kumpenda to yebi lisolo wana ngika kokola abongolaki yango ngika ya kitoko koko na biso na pe aliaki amoni yango yaki asukali ezalaki référence ata nzambe alakisaki na monzambe na ye toye na papa Nyangenda akolaki mpe na bakamarade bazalaki na interdiction mama mwilu bandeko na ye bakopesa bango biloko ya kolia te. Alors ekomaki ezalaki na bango pasi. Papa Mfumbanza azalaki kozala mingi na mama mwilu, mais papa Nyangenda azalaki oto bengaka courageux na ndenge nini ye azalaki na luka kokende basala ba pêche kokibisika nyonso mpona koluka biloko kolia amema epai ya ndeko na ye na mama na bango mama mwilu. Ngai nayebi mo masolo moke parce que bamisien akala bayebi tata wana azalaki parmi bakamaradi oyo batambolaki na papa Nyangenda ntango ayaki mwana moke. Tata wana akolaki na papa Nyangenda bazokende na zamba kokende kokanga bampuku kokende sala pêche. Bazalaki na tata Nzila oyo azalaka révérend pasteur na bukama mingi bayebi bataka. Tata wana mwasi na ye kulutu na ya mobali ye abalaka mama leki na biso aza suta tika biso na mobali na ye. Tata wana soki tovandi na lisolo azokobetela biso masolo mingi. Bana ya bumbu ya dirigeant bakoyeba bana ya tata wana mama Nsimba balaki mama pasi laki na bana mibale bazalaki na chorale ya dirigeant bumbu. Tata wana papa malamu aza kobenga ngwazi kombo ekiminga soki eyela wana ple kombo ya tata wana. Soki tovandi na re na matanga aza kopetela biso masolo mingi. Papa Nyangenda alakisaka bonzambe na ye na ntango wana na bango bana lero baki ba jeune soki bakosala pêche soki bango bazwi 5 bis na moto yi papa Nyangenda fois le double 10 soki bazwi bakokanga bampuku batie mitambo soki baki kotala mitambo soki bango bazwi 10 ya kozwa 20 soki mokolo wana bakoko zoye tokona sala pêche papa Nyangenda bia okenda ngate papa Nyangenda akete bango bakokende bakozwa eloko te. Tata wana akomaki komona soki papa Nyangenda akende te ye mpe akende te. So bakokanga bampuku babito soki bameitama bampuku bakozwa ye so ga okende ya bi aka okende te lelo ye pa okende te kati na bango mokolo mosusu bake kozwa bake pêche soki basalaki nini yo nanga toyebi te ye selon lisolo ye alobaki. Papa Nyangenda ntango atali likolo bango nyonso bakwei ye papa Nyangenda ake na ye batika olamuka motu na motu na ndenge alamuka soki alamuki kaka bani mbango bake epai na bango toyebi te nini elekaki na kati. Nyangenda na babongo mpona nini na référence papa Nyangenda na motama azokola aza kolakisa bakamarade na ye ke ye aza nzambe na ye aza kolakisa ngo na ntango wana baza bana mike
lelo biso tolandi papa Simon Kimbangu Mukianga. Papa Simon Kimbangu Mukianga ni pe azana ba référence na ye. Ngana mobeka la solo moko kaka wone dikana famille na biso. Noko na biso ya chef de famille mukolo mususu kama na zaba ake osala ki chef de service asombi ba voiture mituka mibale ya sika ba voiture mibale ba daichu lelo ba daichu mibale papa Fuambanza atindi bana na yeta mwana ba papa Simon bana obenga bana ba papa atindi bana na mibale papa Simon na papa Zako baye vacances ipaya noko na biso tango baye bavandi pendant ce jour wana mwasi ya noko na biso pe yaye na ye ya mwasi atindaki mwana na ye moko ya mobali ayaki pe vacances kuna papa Simon bakutaka mwana wana kuna nini legaki na kati soki noko ala mpe na tongo kwa kende kusala papa Simon pe alamuki papa Simon mwana asali tour na voiture oyo papa noko na biso tokokende ko musala asali tour 3 fois azongi na ndako azosala ngo presque tous les jours mukolo mosusu papa Simon asali tour na voiture alobi na après orea kota na ndako ndenge aza kosala d'habitude atutu na noko est-ce que bana baza bien yalobi oui bana baza bien atuni sur des infos bana baza bien abi bana baza bien siko noko esali ya ndenge papa Simon tuna ngai bana baza bien akimba na chambre abota kotuna wala musaye mwasi na ye abi boni tana na bana baza bien réflexe ya mama akeka ka mama na bana ya yao aminisi bango ya la musi bango baza bien na suba ngala kusamwana na ndeko na ye mwana ndeko na kanga maboko eza okanga mapenza azoni ngala ki ai no kwa zui mwana wana aye na ye ipaya papa Simon bi papa tala salisa mwana tala ndeni to na kolongwa wati na kele mkototo na kele hôpital mwana tamso kufa na nzela abonele papa Simon na solo bien tango wana papa Simon to be ko bana ba papa Simon abonele asalisi mwana wana simbi maboko abwaki mai mwana alamuki maboko ibani kubuji noko bangi abisoko na memi ngamo kota mososo aboya sala so malaise na nzela abite atui abi boneli papa Simon tokeli na yo papa Simon aboyi aboneli abi bon abi meso tokei soko kena mokoto kolobateke ngai na salisi alongwe na voiture ti mokoto parmi ça mama tikala pour mama après mama kina noté na tongo alors bakendeki noko na papa Simon na mwana wana bakomi batongo ba 6h30 papa zalaki na ndako bayebisi baannonce papa bimi papa tama bimi kaka abali kogangela noko nsumu nani asalisi mwana oyo noko azokokoloba soki parce que papa Simon bisala koyeloba te ke ngai nasalisi nani asalisi mwana oyo sikoyo noko akomi ayebi ndenge akoloba te aloba te soko atuni ye atali papa Simon atuni 2 fois abaloki soko papa yangenga
alobalaki papa Simon. Voilà la phrase bien. Papa tata kabuna ko twawiza na ngeye mo. Nazongi lisusu. Tata kabuna ko twawiza na ngeye mo. Tata bongo te toyokanaki yo na ngai. Après papa de ngenda le pa ya papa no na biso abi zonga na mwana siba ya salisi oyena yo apona nini no kwa bangi okola ba tata na biso bazongo banga papa de ngenda le fo azui mwana azongisi no ndako na papa Simon yake ni musala. On est allé, moi, référence à Pessi pour la Kisa, Bonzambe, ya papa Simon Kimbamo, Kiangani, Oyotolani, Natam, Wana, papa. Papa de Guinée, Zobe, et Tata. Minga Tata Zolo, Yeka, Oba Rasa, face à maman qui est de l'autre côté. C'est pas la peine de m'empêcher cette histoire. Mais mingi pekat na biso to sala biso na doute atol yeka mais na boloba na mutema zama kami pale oyo tolandi soki otosi oyo ya lobi yomongo oyebi résultat ni to kozala suka soki potosi na yote bimo po yebi menzengo la kisibiso yebisibiso awa oyo tolandi azali nzambe to kovanda na ye ti suka na biso ya liwa toleki na Exode totamaki na Exode 20 Exode eza mobeko libeko oyo tata nzambe apesaki na bana Israël parce que na mboko bakotaki bazwaki makambo ya ndenge na ndenge bazwaki makambo ya ndenge na ndenge kobanda ye moko Moïse lokola bokomaki na ndako ya Pharaon azaki makambo ya molili Moïse bazalaki azwaki yango mais ntango mboka ekokaki Moïse atikaki makambo na ndenge tata nzambe asengaki atikaki asalaki mpe makambo si oyo ngana yo toyebi parce que papa ndenge nalobai na biso to aza korekomande biso tolanda mingi filme ya Moïse na filme ya Moïse ngai makambo mibale natiraki na filme wana filme ya Moïse ezalaki malamu tolandaki yango très bien histoire ya bana ya Israël tolandaki yango très bien mingi babimaki na Égypte ya liboso tata moko azalaki na kati na bango soldat ya Égypte ya Égyptien à l'époque abomaki ye apesi commandement bosala babrique ya lembaki koko wana kokaki so te soko tali na film wana eza na kati koko wana lembaki mais soldat wana atomboki abi asala ntango aboye kosala azwi mbeli azalaki nango abwakeli ye koti na libumu koko wana avant kufa akwei Moïse azalaki na bango na potopoto kota wana Moïse si akomi kosala na bana ya Israël Moïse atomboli ye koko wana tali Moïse na elongi alobi na mabonde ndenge na lelaki avant na kufa fona mona libérateur tama alobi kaka bongo akufi soko tali na histoire na film wana kokomona ya mibale
Ramsès alani bana Israël bakati mai. Ramsès atelemi na ngambo atindi bana Israël bakota na mai. Ba Égyptien pardon, bakoti balandi bana Israël. To ibindi ni salamaki bango nyoso armée ya Ramsès lerona nyoso isilaki na mai. Na suka Ramsès tamazonga pana ya lobaki nini? Nzambe ya Moïse azali nzambe ya solo. Ramsès azalaki teti amonaki ke biloko ya azalaki nango akokosala oyo akokosala. Na suka alobaki nzambe ya Moïse azali nzambe ya solo. Biso pe tuna mibeko kobanda mibeko oyo Moïse azwa yango pe totanaka biso pe tozwa tolanda mibeko wana lingoba pe apesi biso ya biso mibeko. Mibeko tozolanda ezali mpona bomoi na biso. Mais Satan aza pe na mibeko na ye. Kolo Yesu alobi linga moninga na yo ndenge omininga. Soko lingi moninga na yo kolasi bolingo. Ezaka eloko moke linga moninga na yo. Soko lingi moninga na yo okozala bien. Mais soko linga ka yete okozala bien te pe kotambola nzela moko te. Satan pe azana kolingo ya ye. Satan tama kote na kata nio kazolo na mama Eve. Soki usali oyo okoma lokola tata Nzambe. Alexei azola mama Eve amona kiango ke Satan nioka pardon azana bolingo na ye. Me bolingo na ye kia na Nzambe te. Bolingo na ye kia Satan. Yo to sosolo. Soki ya lobi yo sosoli. Ah oyo papa lobi yamona kolanda. Mutu mususu ka oya oya bisayo. Ah mais ya lobi go sala mo mote bien mote. Ah yo ka kite. Me muninga ayoki maloba. Netere papa lobi go lobi boy. Mais yo lokolo tali ya moyoki no mote. Mais ba yebisio moninga mususu ayi apesio conseil. Est-ce que yebi moninga wana elembo na yi? Tuzabi soso na kati na kanzamba mtazana elembo na yi. Référence ba di mususu pe akoyoka te nyoso koloba na yi akoy ya zalaka ka contre atolo bia bien pas na zalaka bien te zalaka mabe. Izaba référence Azaba tuna biso mapesa biso information baza ma mission baza na kata lingomba oba ya kosala yeso ko yite olandi ya pona nzela na ye me yo pona kite olandi kolanda yo olandi ye banzela yo olandi soki za malamu to eza mabe. Mutu ezo kolanda oyebi mama dirigeant ya opesa so nzembo oyo ya batine so yembaka ne bandila programme mais couple moko kaka so ngeye kwame nge upangwa wena bonso mono ngeye kwame ngeye kwame mbe upangwa wena kwenda ngeye kwame mbe
merci maman Ndongi. Nzembo, c'est clair. Yo landi. Est-ce que yebi? Otune katina ngai na yo. Nzembo, troisième couplet, to yemba ba yemba, mais to landa ka pe malobe na kata nzembo. Nzembo soko yebi ya mwana Kongo, oyebi Kongo malamu te tuna baninga oyo bayebi Kongo basa limboli liyo. Nde oyebi Kongo wana. Oyebi lobi nini? Yele lingala oyebi ya malamu te kutuni. Po nzembo oya na Kongo, oya na français, oya na langue nyonso tata Nzambe alingi ba ange ba kopesa biso. Mais po iso solama oyo maloba eza na nzembo wana, fo yeba langue wana. Ne oyeba mais so oyeba ka pona oyeba esima oyeba ya oyeba ekozala na yo pasi. Bayeba leka kala o papa sima lobi ote ya kala ote ya sikate ya kala. J'étais là oyeba nzembo moko mikolo yo to senga mayele to bwanya. Roi Salomon azwaki mayele oyo mukili mobomba bakumisa na Roi Salomon azwaka mayele wana azwaki yango gratuité parce que apesaki likambo ya monene epai ya tata Nzambe. Apesaki likambo ya monene bangombe ebele epai ya tata Nzambe yango tata Nzambe ntango ya seni tata Nzambe mayele tata Nzambe akitisaki mayele oyo Salomon asengaki ya kozwa kozana bari plus 20 plus 30 te mais oyo ya Nzambe yango papa na biso tozalaki na ye papa pasteur Yefa papa Lemende alobaki na ye oza na badiplome ebele oyo ozwi na poto mais nga so napesi oka certificat pamba mokili akoyeba yo bwanya wana to mayele wana ya mona tozokozela mais tokozela ngo gratuité faut ça. Toto mayele seleni yo to mayele seleni te to sala oyo yo sala kate surtout na peta lisolo ya ba mama mukomsu na nkamba ngala zake na libanda po nakota kanda Nzambe te wana zalimo iye mkonta pesa ngam ayebisa na kota te yela musala nazake na libanda dosa na musala mais papa zo pe na panel exhortation na ye alobi alobali kamo ko zali capital ya mama na ba mama bote ya bana mukolo wana soki mwana akenzela mabe yo kimawa okolanda mwana wana eza facilité koloba na kosala eza makambo bali yo mama mwana na yo kenda sika mabe ozo mwana zo kenda nzela ife yo kama wate en tant que za mama mwana yo boti question est par maman tout ça très attention papa d'accord maman za mawa koleka tata mwana soka kenzela mabe mukolo wana soki azokende sika mabe yo oyoki kaka mawa pamba kaka na makanisi olandi mwana wana mama bintu okenzela life soko to teyibana te tango tobimisaka bana tata pasteur atanga chapitre moko tanga tubalonga efu ya Kristo bafuetilanda toteya bana bisaleli ya kolo Yesu oyo bakolanda phrase on ezanga te tango babitumisaka bana toteya bana izaleli ya kolo Yesu bakolanda topretaka serment wana yango papa Simon alobi mwana kesika mabe yo kimawa okolanda mwana wana
nzela autoponi ezali nzela malamu mais toyeba ezala makambo ebele na kati bakotungisa biso bakoderange biso ngana yo na basali ya Satan nzembo zoyemba tozoloba Papa Simon yeba Satan na basali na ye Papa Mfwambanza alobi nzete ya manga oya kotela bana mike yango babamaka mabanga ngana yo toza bamanga oyo bana mike bazobamaka mabanga manga mosusu kobamba libanga ekoya te me mosusu kobambi libanga manga ekoyi mosusu mpe ekokoya te me bangembo na butu bayeba lie bangembo batambola na butu batambola na moite bakolia manga wana na butu yoza manga oyo bana bambi libanga ekoyi oza manga oyo bangembo balie na butu toza manga oyo etikali na nzete oyo kolo nango Papa Simon akorekipere po yenda koni biso yemta yebi biso nyonso nde tofandi awa lobi bolanda ngai bosala oyo nasengi bino po ete mokolo suka tosepela Papa Kuloto alobaki na biso awa na perneti bamosusu bazalaki te alobi balion baboti balionso c'est vrai ilobana bato mingi balobelaka ngo balio baboti balionso mais na suka alobaki na kosepela bino nyonso tokutana de l'autre côté alobaki teke balionso bokende ngambo gauche oyo nde bokutokutana de l'autre côté alobaki na kosepela biso nyonso tokutana de l'autre côté mais po yo lionso okutana na Papa Kuloto de l'autre côté zonga nde moto sokoza lionso oza na ngambo ya Satan longwa na ngambo wana oya na ngambo ya ye Papa Simon Kimbangu kiangani nde kokutana na Papa Kuloto de l'autre côté soki otikali na ngambo wana ye moko yeba lifuti na yo Satan ye moko akokangama yango azokoluka bato oyo bakokende na ye elongo soki yo tosi te yo moko moto oyebi nzela nde yolambi soki yo tosi Papa Simon Kimbangu oyebi ke na Papa Simon Kimbangu nakozwa bomoi nakozwa mayele nakozwa nyonso Papa Simon Kimbangu soki alingi akomatisa yo esika oyo ye alingi soki ozokotosa ye me soki ozotosa ye te akotala yo na mokolo wana epai ezokende yo ngai nasalelaki yo nalaki nganga nzambe monene nazalaki boye nasalaka boye me mokolo wana akotala yo te mama dirigeante akoleki bopesa biso nzembo boyembi na premier tour koleki Loba mongongo mwayo tata nzambe mokili mozwa kimya basali bayo solo basepela zala pene na biso kolomona bato basa
toyoki tolandi nzembo ya koleki tozokolela papa Simon Kimbangwa longombo na ye mpo mokili ya kimia basali na yo basepela eske yoza mosali ya solo ngai naza mosali ya solo awa ntango tokende mosala okende bana le premier ti le 30 bomozwi salaire eske yoza mosali ya solo ya papa Simon Kimbangwa mokiangani to bana déjà kimia na kati ya groupe na biso na paroisse na biso soki tokoti kimia tata nzambe akotia loboko kimia boya na mokili na koma tata mwana molimo santé amen totema toboni. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induise pas dans la tentation, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu. Inori botani nzambe wa bomo ndengeni ni bogo kimakanda ya ye bino de binori botani nzambe wa bomo ndengeni ni bogo kimakanda ya ye bohosa ni misala ye anikaka o mabota maye apondoko nzambe utae Tia mabota maso, soki bota poli na ndege aye, mwinda mwaye moko ngegera bino, bino libota ya nzambe wa komo, ndege nini moko kimakanda yaye, bobosa ni misala ye adikaka, o mabota maye. Tia mabota maso, soki bota poli na ndege aye, mwinda mwaye moko ngegera bino, bana baka momo kisa, rolete loko dina onini, tosani beko, tamura niye loko na baeta cheni bino.
commencer notre culte aujourd'hui à 14h20. Au début de notre culte, comme nous le faisons chaque dimanche, la faquise était au nombre de 20, j'étais au nombre de 15, Koreki au nombre de 7, Apaki au nombre de 4, les pieds gauches vous étiez au nombre de 5 et 7 par la suite, la chorale dirigée au nombre de 6 et le protocole au nombre de 3. Il y a une nette amélioration et nous demandons à tout le monde de maintenir les caps. Le prédicateur du jour, Papa Diacre Mabanza, pour ceux qui sont venus en retard, donc le prédicateur du jour, Papa Diacre Mabanza, qui nous a lu dans le psaume 48, le psaume 48, verset 15. Pour ceux qui sont venus en retard, je vous demanderai de prendre note pour une bonne lecture à la maison, s'il vous plaît. Le commandement tiré dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Le texte du jour tiré dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. Psaume 48, verset 15, Exode 20, versets 1 à 17. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Comme je disais, nous allons commencer à 14h20. Le prédicateur du jour a débuté sa prédication vers 15h35 et actuellement il est presque 16h40. En ce qui concerne le commentaire de la prédication, nous réservons aux responsables de la paroisse Maman Pasteur Makaya Mbala Eugénie. Nous passons directement au communiqué. Alors ça c'est une info, ce n'est qu'un simple rappel concernant nous tous ici présents. Lorsque notre culte a déjà débuté, ceux qui viennent en retard, quand on a déjà entonné le chant d'ensemble Siloan Zambi, donc tous les fidèles peuvent encore entrer dans la salle, mais cependant vous serez gérés par le mouvement de la surveillance pour ne pas susciter un peu le va-et-vient ainsi que les désordres. Mais cependant, nous avons tous droit peut-être d'entrer dans la salle. Mais par contre, si on a déjà commencé la prière, là tout le monde le sait, on n'aura plus accès. Donc ça, ce n'était qu'un simple rappel. Je pense que le mouvement de la surveillance mettra en application ce petit rappel. Notre culte, comme d'habitude, c'est de 13h30. Nous allons démarrer aujourd'hui à 14h30 avec un retard de 50 minutes. Donc nous demanderons à tout le monde d'être à temps afin que nous démarrions notre culte à l'heure qu'il faut. Nous serons très rapides. Tosengi na Maman Pasteur Alika pour la suite du programme. Papa Simon Kimbangu Kiangani topesio merci. Papa na ngunga oyo nga muumbu na yo na telemi liboso ya bampate na yo pona kosilisa ndenge mu misano na biso ezali na mokumba yo pesi biso. Papa nazali kaka mutu lokola bango kasi na ndimi kosalela yo yango nde nasengi na ngunga oyo yaka olata ngai oloba travers ngai oyo kobima kati na ngai epesa makasi kasebetisa mabaku te oyo ezangi biso iyo nde kokisela biso na mawa na yo po ete tozala bapaya te na mokolo oyo kosala likambo na yo na kombo na tata mwana mpe tata molimo mosantu. Amen. Amen. Na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosantu tokomi na 17h. Nakanisi likambo tozali koloba ngo mbala na mbala. Biso nyonso nde tosala effort po ete tokomaka ntango malamu na ndako ya Nzambe po tokoka kobanda programme na biso ntango malamu po epermettre biso mpe kosala makambo ebele oyo ezali important na kati ya bondimi na biso. Pamba te vu le temps makambo mingi eza kozanga biso kosala po ntango eza moke.
nde tokosolana bambuta tokobongisa programme wana ndenge yango esengeli po ete makambo na biso makoka kotambola malamu pamba te ti sikoyo ezali komona na ete makambo mingi eza nani ya kotengama. Liboso tokota na commentaire ya Mateya tokosala mwa rappel na maye papa secrétaire asili koyebisa biso à propos ya Ntsinsani tolobaki boye Ntsinsani na biso tolobaki le 13 janvier 2019 Ntsinsani ya monene ntango tolobi Ntsinsani c'est-à-dire Ntsinsani oyo toya nango na ba 20 euros te Ntsinsani toyaka nango na partir ya ba 50 euros 100 200 pe bongo na bongo ndenge okokeli. Ntsinsani na biso wana ezali le 13 janvier yango nde eza kopermettre biso kosala misala ya nkamba mpona botongi nkamba ndenge toyebeli na makambo nyonso oyo ezali kati na nkamba. A ce propos likanisi epesamaki na bandeko mpo likambo nyonso soki likanisi ya malamu eyali tokoadopte yango mpona bolamu na biso ezali impossible te mpo ete toameliore tosala encore plus yango likanisi epesamelaki boye toza na 3 dimanche mpo tokoma na Ntsinsani na biso ya monene ya le 13 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui le 23 pardon, le dimanche prochain le 30 et le dimanche d'après le 6 janvier. Na ba dimanche nyonso wana mutu moko akoleka na ba groupe mpona kosala sensibilisation animation biso banso awa na yebi ete tozalaki paroisse moko avant tokoma na baparoisse ebele toyebi likambo ndenge ezalaki kolekela resultat na yango mpe tomonaki yango mpe tokozongisa likambo wana. Donc chaque dimanche animateur moko akobima na chaque groupe akoleka liboso po ete asala sensibilisation avant ete tokota na misala na biso. Na mokolo ya lelo mutu akosala sensibilisation akobima na kati ya faki ekozala bongo papa Paul Kolobisi ye nde akosala animation ya sensibilisation ya Ntsinsani mpona le 13. tokopesa ye 5 minutes ye moko ayebi ndenge nini akosalela soki exhortation esili nde tokopesa ye maloba aleka liboso. Dimanche prochain ekozala le 30 animateur akobima na kati ya jeteki ekozala bongo mama Berthe. Dimanche ya le 6 animateur akobima na MSSK animateur ekozala bongo papa président na bango papa Malu. Nakanisi toyoki nde bato na bato babongama mefaki bango ata babongami te nayebi ete bazali bilombe bakosan sortir. Papa secrétaire asili korappele biso makambo ya 5 chantier tomoni ete makambo ya dortoir ezali kopesa kilo esengamaka na mutu nyonso ete topesaka 10 euros par mois mpona tofinanse badortoir na biso etongama. Misala actuellement ezali ya kolala mpona nini makoki mazali te mpo tosomba biloko ya mosala oyo ekoki po ete mosala epusana yango torappele lisusu na bandimi 10 euros esengamaka chaque mois mpona po etali dortoir na moto azali responsable ya dortoir bakarte epesamaka. Normalement mon diminution sa France fois azala na détention ya carte oyo tosalaka à propos ya dortoir soko verse mbongo na yo bakomi moi oyo verse na montant yo verse lelo peut-être tokoyeba ntina bakarte oyo te mais mokolo badortoir ekosila nakanisi ntango wana nde nécessité ya carte oyo nde koyebana
Ngai en tant que responsable to coordinatrice ya projet wana natambolaka na baparasi nyonso ya région parisienne, sauf peut-être nakoma na montrer te po ntango tobandaki projet oyo bandaki bango bazalaki na illégalité na kati na Lingomba au point de vue administration. Donc nazalaki na ndingisa kokoma kuna te nde nakomaki te. Mais na banzi na mikolo ya tata Nzambe soka abomiseli biso na kokoma mpe kuna na bango po ete kuna mpe tokokona responsable mpe topesa bango bakarte mpe tolimbola ndenge tosalaki na baparasi nyonso. Papa Fumandongo alobaki na biso boye à ce propos. Dortoir oyo tozali kotonga ezali mpe na programme ya 2021 na biloko papa akolakisa. Donc tozwa yango à la légère te to néglige te. Bandako nyonso toza kotonga na nkamba eza misala oyo Nzambe na biso akolakisa na mokili. Donc nesikana tosengi ete tokoka kolamuka. À propos ya récolte ya badra, nkamba esengi ete tokoka kokongola badra po badra oyo batandelaka bapaya na stock baza lisusu na eloko te. Donc wana eza kosenga bato ya nkwaluzolo lwango te, des gens de bonne volonté, donc des volontaires oyo bakozala na badra toya na badra ya kitoko tosala stock ya bien po ete na mois de janvier to expédier yango na nkamba. Mais tosomba n'importe quoi te batata na bamama po eloko bapesaka na tata Nzambe ezalaka eloko ya kitoko. Esalaki biso mpasi ntango tosalaki entretien lors de centenaire ya papa Kulutu. Pamba te tosalaki un groupe mpona kopesa maboko na baprotocole mpona kobongisa bandako. Mais badra mosusu toza kokuta na bambetu omona mbetu eza ya 1m20 bapesi bino dra ya 1m10. Mpe okotala qualité ya dra ce n'est pas ça. Mais ntango bolalisi mopaya na mbetu ya ndenge wana alobi bakibakisi te dra yango batieli nga boye bakokitisa na lokumu ekokita ya tata na biso. Yango wana ntango topesaka biloko na Lingomba batata na bamama eza teke na keka na wenze na moni kaka n'importe quoi na pesa ya ya Lingomba ya ngate te. Topesaka biloko ya qualité. Tata Nzambe asepelaka yango mpe kobakisela biso mapamboli. Donc à partir ya dimanche tokosenga na bavolontaire oyo baza na badra. Donc à partir ya dimanche prochain tobanda komema badra wana. Suka ya récolte ya badra wana ekozala de 13. À propos ya bakarte de chrétiens, carte de chrétiens Nzambe na biso papa Simon Kimbango Kiangani apesa instruction bandakala ete mbongo ya bakarte il faut ekomelaka ye na nkamba avant la fin du mois de janvier. C'est-à-dire mondimi nyonso il faut asakite na mbongo na ye ya carte. Carte wana eza lokola mpako tofutaka na kati na Lingomba ezali 2 € par mondimi. Na yebe te lokola eza monte ya moke bato mingi babosanaka. Mais tosali rappel. Donc à partir ya premier dimanche ya le 6 janvier tosala makasi biso nyonso tosakite na mbongo ya carte. Soki mpe oyebi kozali na banyongo ndenge papa secrétaire asili koloba oyo baza mpe na banyongo osilisa. Ata ozali banda Lingomba carte ya mondimi il faut ofutela yango. Yango nde tolingai kosala rappel na esika wana mpe tokoka kobongisa. Nakanisi papa secrétaire alobi likambo ya soirée na babeko. Ya solo lelo lobi totondaki ebele na soirée. Mais message wana eyaki oyo ebangisi bato eutaki na tata mokonzi ya bule te me bato babangi. Mais papa mokonzi ya bule azali ko insister ete babeko tomatisa su makasi na basoirée toya makasi na babeko e na basoirée spirituelle mpe babeko, c'est-à-dire ne babisika na esika nde tokobondelaka batata na bamama. Ezali komona na ete soko ye na soirée le mususu mutu ayete
To sali rappel et te soirée na biso ezali mardi à partir de 17h, vendredi à partir de 17h et samedi. Donc toza na 3 jours. Il y a soirée spirituelle. Mardi oyo est tombé le 25 décembre. Et ça jour férié. Batami sala les 3 quarts na yebe te trop sala pena moulouane. Biso pe to feta la Noël te. To kotala batukoni ba koya na soirée mardi. Papa alobi ete mabondeli makasi. Tozala na distraction te. Ba mama tozalaka na mokolo na biso mokolo ya misato tokutanaka. Nyonso wana mabondeli o papa azali kosenga biso. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on remarque? Na esika tokutanaka ba mama nyonso ya région parisienne na paroisse à Blanc-Ménil ekomi kosalanga soni en tant que responsable ya paroisse bakomi kotiolanga na koseka. Paroisse à Blanc-Ménil ba mama misato soki baye ebele bazalaka mine. Paroisse à Blanc-Ménil. Et comme il y a soni na mawa. To yebe te mingi na kati na biso to sala. Na ba heure wana culte banaka 18h et ça impossible. Mais ngape na la ndoko makasi na sele saka faire te. Na defanda ka bino ba mama. Aba na Blanc-Ménil ba mama nyonso ba sala ka mbongo na mama batindaka. Batindaka mbongo na bango. Je ne me laisse pas faire. Mais tant que je n'ai pas ça, je ne sais pas si je suis maman mais maman, tant que je défendre bino. Bino bola qui s'appelle au solo. Mokola bisa to za mokolo biso. Papa pesa biso po ete to bondelaka, to sengaka, to lelelaka mokili, to lelelaka limbomba. E bongo biso to kende ko bondela wapi? Mukolo mayenga est-ce que biso to tolaka na temps ko bondela? Beko be eza la journée. Oyo bakokaka te na butu. Beko eza la journée le mercredi de 10h à 15h. Vendredi de 10h à 15h. Papa aza kosenga mabondeli makasi. Mengana aza kobondela wapi? Beko wana ya vendredi ezalaka na batata na ba mama. Mercredi ezalaka plus ba mama. Donc to sali rappel et to lamuka. Oyo toza kosala eloko te na bangonga wana na mikolo wana tosala makasi. Tozwaka ba vacances. Ata toza kosala ata on a eu vacances na profiter na répondre na ba exigences oyo nzambe na biso azali kosenga biso. Na kanisi oyo kwa kobakisa na communiquer ndenge toyoki na papa secrétaire yango nde tosili kopesa. Tozali na communiquer nécrologique epesamaki te avant. Toyebi ndeko na biso mama Mado pekepeke aza na biso te asa voyageaki azali na mboka mais famille ezali présente awa. Bango basi mama ye asili kokufela sœur na ye na mboka. Mama azali te mukolo me bana bazali awa na bakoko to benga ndenge to yebeli ndenge to salaka mama Madonna ngamba to kokipe ko benga ye numéro na ye oyango oyo to ko joindre ye à partir en ngamba oto lendisa ye numéro na ye ezali 0856 412 475 0856 412 475. Wana ni numéro ya mama Mado pekepeke à partir ya Nkama. Pona kubenga ye, pona kupesa ye, ma condoléance. Na oyo etali ba communiquer na banza ke tosilisi. Nde mwa commentaire toko kosala na mayeto yoki na mukanda ya tata Nzambe. Notre Dieu est vivant, alors nous avons le devoir de l'obéir sur tout ce qu'il nous demande. Papa a donné l'exemple de Papa Doti. Ce papa-là s'appelait Papa Doti.
Lors de son retour, Papa Simon Kimbangu Kiangani de Manzansanda pour aller en Kamba avant son arrestation, il s'est avéré qu'ils se sont retrouvés devant la rivière, une grande rivière auquel ils ne pouvaient pas traverser sans bateau ni pont. Ce papa-là s'appelait Papa Doti. Papa Simon Kimbangu demandera à tout le monde de fermer les yeux pour prier. Mais ce papa s'est opposé. Il n'a pas voulu obéir à Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu a répété une deuxième fois. Il n'a pas voulu obéir. Et la troisième fois, Papa Simon Kimbangu a prié. À la fin de sa prière, tout le monde s'est retrouvé à l'autre rive, sauf lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été bouffé par des crocodiles. Il s'appelait Dadoti. Batata na ba mama, ceux qui nous avaient à lever les camototis à Katembete. Ceux qui t'attendent nous avaient à lever la mission d'Otia Katembete. Makamu mingi o papa za kolobana biso ete totika, mais ti lelo mingi toza ko continuer. Ti lelo mingi toza ko kotika te, tozo mona ngwesa ka makambo mike. Mais ça c'est rien du tout. Ba maman bisonné ba tozala kana un gros lot de problèmes au papa Zolobela. Biso ba maman toyebi Papa Simon Kimbangu alingi nini pona biso. Ndenge nini alingi ete tozalela. Ndenge nini alingi ete tolatela. Batata pe lokola. Nzambe azali Nzambe. Nakanisi moko na moko soki nga naza kosantete ndenge motei ayebisi biso. Si je continue à m'entêter sur ce que Papa Simon Kimbangu nous demande, je serai responsable de mon sort. Ça ne sera la faute à personne, mais je serai moi-même responsable de mon sort, de ce qui m'arrivera. Par cette désobéissance, par cet entêtement. Donc nous avons intérêt à nous humilier, à obéir sur tout ce que Papa Simon Kimbangu Kiangani nous demande, nous Kimbanguistes. Papa prédicateur nous a rappelé la grandeur de Papa Simon Kimbangu dans son corps de Papa Simon Kimbangu et dans son corps de Papa Biangienda et dans son corps de Papa Simon Kimbangu Kiangani. J'ajouterai quelque chose sur ce que Papa prédicateur vient de nous raconter ici. Les papas pasteurs qui avaient accueilli Papa Simon Kimbangu Kiangani, lui-même nous avons raconté ça en Kamba. Mais il ajoutera ceci, que pendant son séjour, que Papa Simon Kimbangu, pendant qu'il séjournait chez lui à la maison, et à chaque fois que Papa Simon Kimbangu Kiangani demandait, aujourd'hui j'ai envie de manger du poisson frais. Quelqu'un arrivait à la maison avec du poisson frais pour offrir à cette famille. Ce qui quand Papa Simon Kimbangu alobi, les gens qui ont la poste à Kolia Kingani. Mais cette personne, il est qui? Puisque son oncle qui vient de nous raconter, c'est celui-là même qui nous avait raconté ça aussi en Kamba. Batata na ba maman. Tozali na Nzambe ya solo, ndenge batangeli biso na mukanda ya bule. Nzambe oya solo. Alors nous avons tout intérêt toto sa oazali koloba. Na mibeko, papa a rappelé film ya Moïse. Film wana na tango ebimaki, papa Biangienda lui-même nous avait invités. Il avait invité tout le monde sans exception. Qu'on aille au centre d'accueil pour visionner ces films.
Personnellement, je n'avais pas le temps d'aller le voir. Excusez-moi. Je n'avais pas le temps d'aller visionner ces films. Et après, papa Daniel nous dira, vous avez vu ce qui s'est passé pour les Israélites. Vous êtes devenus des témoins. Le dimanche qui a suivi, papa, dans son message, il dit, même si tu n'as pas visionné le film qu'on t'a raconté comment ça s'est passé, vous êtes devenus aussi un témoin, même si vous n'avez pas visionné le film. Puisque moi, je voulais me dérober à témoin. Alors, au commis témoin. Pourquoi papa a les gars la film one? Papa prédicateur a le dia qui deux leçons à quatre film one. Leçon à Liboso, mort et israélien. Oyo babomaki na égyptien. Oyo azalaki na makasi ya kosala te. Incapacité à Ramsès face na prodige oyo esalamaki liboso ya la mer ntango amoni armée na ye nyonso ekufi. Nzambe azali Nzambe. Nzambe azali Nzambe. Les 430 ans oyo bana Israël basilisaki na Égypte eza likambo moke te batata na bamama. Mais tata Nzambe apesi bango bokoko na ye mpo batosa. Kasi mingi bakokaki te. Bato ya songi bazalaki ndenge mpe lelo songi ezali. Yango tata mote alobi na biso ete toyeba kotosa oyo tata Nzambe azotia kati na biso. Tosenga esprit de discernement. Soki nga nayebaka kodiscerner bato baza pene na ngai te nasenga tata Nzambe. C'est facile de discerner soki moto azopesa conseil ya mabe to ya malamu. Tata apesi mibeko. Me nga na koya na oyo ya ngai. Aki encore plus loin. Bolingo oyo ya biso na biso. Tolingana na ndenge ya solo. Soki tolingani nde tokokisi mibeko. Po soki tolingani na bosolo tokosala na mabe te. Na koyokela moninga zuwa te, na kotonga ye te, ndenge na kosala ye mabe ata moke te. Donc bolingo yango nde ezali koenglobe mibeko. Kasi bolingo oyo ya tata Nzambe, oyo ya Satana te akende kolakisa mama Eva ndenge papa alakile biso. Mama Eva amonaki te nyoka alingi ngai pamba te aye kopesa nga secret. Soki nande nakomi lokola tata Nzambe. Ah bon? Imaginez-vous quelqu'un qui vient te raconter, mais maman, ton papa t'aime. Tu sais quoi? T'as pas de papier. Quand tu vas à la préfecture, trouve telle personne, raconte-lui ça. Mais mouton la face de la mutabolingo. Mais est-ce qu'il n'a pas une autre idée derrière la tête? Bolingo ya Satan ezalaka toujours na idée mususu derrière la tête. Bolingo ya Satan ezalaka la gratuité lokola ya tata Nzambe. Satan ta bayaka na bolingo na ye na ba proposition na ye azalaka toujours na idée derrière la tête. Tolobanaki awa ete tozala lokola mama conseillère ndenge alobaka. Alors me ngai à chaque fois soki motei alobi likambo nga na salaka na kitisi mutu na se mono mwilu kwa nduna. Bakata na ba mama eza pasi poto tolanda exemple wana. Soki kaka motei a touché likambo ya salaka kitisi mutu na se mono mwilu kwa nduna. C'est moi mwilu qui fait ça. Tomekana kolanda yango. Pour ceux qui tomeki tokoyeba komi kitisa
tata nzambe akopesa biso mayele oyo ekoki po toyeba kotosa, po toyeba kososola ye. Po mibeko oyo nyonso azali kopesa biso soki toza na mayele ndenge mayele apesaka na Salomo ya solo tokotosa yango na bopete na pasi lisusu te. On ne se posera plus de questions. Et quand je suis devant un miroir, balobi tosala boye te menga na kosala na kotia. Balobi tolatela boye te nga na kolata. Eloko nini esalaka biso bongo orgueil. Mais soki tomikitisi tata nzambe akopesa biso mayele lokola elaki na Salomo po tozala na facilité ya kotosa oyo ye azali kopesa biso. Na kati ya mateyi na ye papa atangeli biso na mokanda ya Apocalypse. Apocalypse ezali mokanda ya suka ya Bible. Yohane nde moto akomaki yango. Etango akomi mokanda wana azalaki deja vieux, esika ye azalaki na boloko. Kati na vision oyo amonaki na kati ya île ya Patmos. Mais Yerusalemi oyo amonaki ekitaki mabele ya sika likolo ya sika. Mais yango ezali na nga na yo te. Est-ce que tondimaka yango? Est-ce que tondimaka yango ke Yerusalemi ya sika oyo bakiti oyo tata Yohane amonaki yango wana? Mais Jésus ayembaka nzembo moko elobaka ete Ilongo tempelo nzwa nzambi byamona tata Yohane byakulumuka kansi mulembi visadio sijakatulwa munza ye voilà tatwe. Paragraphe na suka nalinga yango te. Paragraphe ya suka ya nzembo wana elobi ete pona kozanga kososola bakolokola ngo na mokili na bamvwa na misala. Nalingaka paragraphe yango te nalingaka na pose question na papa mena nazwa occasion te. Batata na bamama qui dans ce monde oyo ayebi ke kilongo wana oyo Jean-Baptiste amonaka yango wana eza na kama. Si ce n'est vous, c'est moi. Des grands théologiens de ce monde, des papes, peut-être mais ils ne savent pas. Mais vous et moi, nous connaissons. Bokoti Nzambe eza, et si quitte la biso, nkolo yesu alobaki bokosamba la boye. Tata na biso likolo, tika ete bokonzi na yo eya, mais bokonzi Nzambe et si quitte la biso, mais ti lelo kimbangiste, tozali ka ko se comporter. Lokola mwana moke basibisi diamant na maboko. Bayebisi que ça, c'est une pierre de valeur. Asibi bayebisi que ça pierre de valeur. Mais azo continuer ko sakana, les mususu atiki amana mabele. Azo ba les valeurs na côté. C'est ce que nous sommes nous les kimbangistes. Mais ceux qui doivent faire attention te ba koya ko yiba biso diamant wana tosana. Nzambe akitisela biso bokonzi ya likolo oyo nkolo Yesu alakela ki bayekoli. Batuli tata Nzambe nkolo tokobondela ndenge nini. Nkolo Yesu apesi bango eyano. Tata na biso likolo kombo na yo kumisama tika ete bokonzi na yo eya. Me bokonzi oyo nkolo Yesu alakelaka bango oya yebisaki bango ete basengaka bokonzi na ye eya esi eya. Mais kimbangiste tozo rêver kaka ti lelo. Patata, maman, réveillons-nous de notre sommeil. Kimbangiste tout landa oyo Nzambe na biso ya solo ya bomoi azali kosenga biso butu moi. Toto sa yango vraiment avec vigueur.
Toto sayango pour continuer ici et ya. Mais Mikolo ya ça veut répéter les signes des temps sont là. Ceux qui vont continuer ici et ya. Bah si les temps yango toza pour vivre les lots. Qu'est-ce qui nous reste? Donc chacun de nous doit faire attention sur sa conduite, sur son comportement, sur sa façon de faire, sur sa façon d'agir. Tout ça va être événement te bakimangiste. Biso tozali averti na makambo nyonso ezakoleka. Ezala mboka na biso, ezala monde entier. Nous sommes avertis to yebi yango eza makambo asikater. Mais la seule chose de l'autre amène à biso azali ko yebisa biso ete signe de temps, c'est-à-dire makambo nyonso bilaka nyonso wana ekomi pembeni ebelemi. Tata na boningo na ye ya ebele alobi non tikala rappeler lisusu bana nanga po tata nzambe asalaka likambo te soki arappeler te. Papa azali korappeler biso alobi bana na ngai ye tozongela bokoko na biso. Bokoko na biso ko azongiseli biso na kati ya lingomba ti lelo tozali kaka koyimayima. Tozokoka te ndenge papa yangenda alobaki tosi tobima na libulu me mingi kaka toza kaka kokende kokendela na libulu. Ntango nazalaki na manzaka na nga milai nazalaki na esengo oyo maloba papa yangenda alobaki. Donc tosi tolongwa na libulu bokonzi ya nzambe esi eya toprofite na yango, c'est-à-dire totosa oyo azali kopesa biso. Wana soki totosi nde ya solo oyo toza kozela liboso tokozala babénéficiaire. Mais soki tozokontinue koyimayima, soki tozokontinue kobude wana toyeba ete pasi ekozala kaka mpona foti na biso moko. Oyo nyonso tozali kozela tokozwa yango gratuitement te ndenge mote asili koyebisa biso. Tata nzambe apesaka moto eloko gratuitement te, il faut le mériter. Ezali ntango ya misala. Eske ngai naza kosala vraiment sacrifice, naza kolakisa bolingo ete nasala misala ndenge tata nzambe azali kosengela biso. Naza na susi wana ke ntango nazwi te me le 13 tokozala na ntinsani combien nga na kopesa nga na kozwa moyen wapi po ete nga mpe napesa ntinsani. Eske tolalaka na susi wana? Tata nzambe apesaka gratuitement te. Eyalaka donnant epa tata nzambe. Tu lui donnes et il te donne. Tu fermes ta main, et bien lui aussi il ferme sa bénédiction. Tozali na moment ya botongi. Soki totosi mibeko na ye azali kopesa biso, soki tosali misala azali kotinda biso. Wana nde oyo nyonso tozali kozela mpe tozali koluka ekopesamela biso. Nde mwa moke tokoka kobakisa tikete ezala bongo na kombo na tata ya mwana mpe ya tata molimo mosantu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons remercier l'exhortation de la responsable de la paroisse, Maman Pasteur Macaille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
avant de faire papa, l'association du bon délit, c'est qui n'a papa, directeur à la Telki, à Zanamouane Kamaroye Xabiso. Toyeli était Ratelki et Zubiro Awana immeuble Oyo. Donc, direction à la Telki et commis Awa, immeuble Oyo. Na kombo tata mwana pe mon sang ya wenzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani totondi botondi pamba te bolingo na yo ezali monene kati na biso basumuki na mawana yo obongisaki mokolo ya lelo le 23 décembre mingi depuis le 1er janvier kino mwa oyo mingi bazali lisusu te kasi na bolingo oyo opesaka biso ntango nyonso omonisi yango kati na biso lelo okomisi biso le 23 décembre yango nzambe na biso tokosenga yo merci mingi bandako nzambe efongwamaki na bisika ndenge na ndenge na Yerusalemi mpe place yo bokonza bule ozali ya solo ndako nzambe efongwamaki biso mpe toyaki na esika oyo toyoki banzembo eleki na esika oyo toyoki mabondeli na ndenge eleki na esika oyo mukanda ya tata nzambe mpe efongwamaki papa ateyi biso mpe toyoki yango papa tosali misala ndenge epesameli biso tosilisi sikoyo tosilisi programe na biso tolingi kozonga ndako papa yo yali na biso na kimia zongisa biso mpe na kimia na ngonga oyo papa tozokozonga bandako makanisi na biso nyonso ezali na Yerusalemi alobi nini Yerusalemi atindi biso kaka makasi na mabondeli pamba te ntango oyo Satana telemi pamba te toyebi ete mois de décembre Satan asepelaka mingi po ezali sanza oyo ye alingaka ete makila ya bana bato esopana kasi biso tozali ya yo elike na biso ezali ete sanza oyo mopepe oyo nyonso ekoleka yo kobomba biso na se bapeka na yo po ete boyini Satan apusana pembeni na biso te papa totie elike ete okomema biso pamba te totikali na centenaire moko
il y a 2021 il y a des années to battre la biso au côté de voir pemeli au côté malade nyonso ndenge na ndenge pemeli au comme ma biso na kimia nyonso pa battre tango oyo ezali kotonga Yerusalemi il y a la biso ezali to comme ma biso qui non le 6 avril 2021 ndesika wana oyo lobieke to kopesa compte rendu to kopesa rapport mais to kopesa rapport à mon nani ezali kaka na yo tata nzambe elike na biso ezali te papa kimia oyo efandi na Yerusalemi mapamboli oyo efandi na kati ya Yerusalemi ekiti na kati ya bandako na biso esika tozali mpe na mabota na biso yo lobi na biso na mokolo ya lelo toteya bana ya solo papa bana soki bakomi mokolo ezalaka na biso pasi mingi na baboti toteya bana kasi toseli na yo tata molimo mosantu biso yo nde opesaki biso bana kasi molimo ya bana ezali na maboko na yo toseli yo papa simokimba mokiangani kita na bandako na biso kati na baparent kati na bana na biso yo moko sosola bango ete yo ozali nzambe oyaki mpo na bango te ya bana na biso okomona tokoya ndako nzambe mama aza koya ye moko okomona tokoya ndako nzambe tata aza koya ye moko okomona tokoya ndako nzambe bana baza koya bango moko tata aza te mama aza te tata aza koya tata aza te ekomi na biso pasi kuna mokila poto yango tobengi yo papa na ntango oyo ekosala likambo na yo oza na posa ete bafamille nyonso tozala uni yango tobengi yo nzambe na biso kita na bafoye na biso kita na bafamille na biso tia kimia po ete likambo na yo ntango ekoya ekokuta biso na kosoto te kasi ekokuta biso na esengo mpe na lilemi ya tata nzambe oya na yo oyaki na biso longola biso mamaladi longola biso bapasi na nzoto pesa biso ezangi papa po ete poso na ye ezangi ete tokoakimiseli tondisa baposhi na biso po ete makanisi na biso nyonso ezala kaka na Yerusalemi mboka ya kutu oyaki na biso na kimia zokisa biso na kimia mokolo yeka soki tokomi lisusu esika oyo na kimia nyonso tokozala kotonda yo te papa boba baparoisi nyonso to ya Europe boba baparoisi nyonso to ya France naza mapeka na yo mpe bomba mpe paroisi na biso ya Blanc-Mini po ete tokumisa kombo na yo ndenge oyo ozali kosenga biso mapamboli euti na Yerusalemi ekita libela na bandako na biso banda lelo kidosuka molongo na kombo ya tata mwana mpe mosantu amen tokende malamu